Lili Maman, nous avons des foulards à Louange Solidarité pour aider nos immigrants. 20 € un foulard pour aider au moins 3 migrants pour prendre un café, pour un petit déjeuner. Voilà. Ma maman, ya ba migrant, ba maman asso, ba foulard yango yo 20 € na foulard mako pour aider ba migrant. So sombi 20 €, moi 3 migrants bazui moi café et au sale sengo na bango eza bonheur na yo bénédiction na yo zama pambola bino 20 €. Merci. Voilà, mbote bandeko na ngai ya partout na esika surtout oyo ndeko nyonso kokutana moko na lelo mpona kolanda ngai na nzela ya émission oyo ebengami na kombo ya mokili makambo meke na kati ya télévision na bino ya Mama Asso TV. En tout cas bambote ebele koloba ete na ndeko moko kaka encourager et kopesa vraiment beaucoup de motivation na o surtout nzambe atikati na babomo na biso iso na nga lelo ezalaki koloba ete bandeko na ngai ça dépend ya ntango nyonso mpe esika nyonso tu oyo bien aimé okokutana na émission oyo okolanda yango tomeka kokabola quand même réflexion oyo na ntina ya kolobaki na vie na biso etanke mwana na nzambe ekelamu na nzambe esengeli tolanda kaka nzambe, esengeli toumela kaka na confiance epai ya nzambe, esengeli tobatela kondima na biso nde yango eza vraiment eloko ya motuya mpona bavi na biso nyonso tozali komona mokili oyo eza nango na ntina ta moko te. Vraiment lelo ngai ndeko na bino nakokolobaki ngai nakendaka église na pesi exemple nanga nakendaka église parce que nalandaka ndeko songolo par rapport ya comportement na ye, par rapport ya makambo na ye, par rapport ndesalaki nalanda lelo nakoma kokende église nakoma kosambela nzambe. C'est vrai nzambe autilisaka toujours motu po motu aleka na nsima ya moto wana po amona peut-être loboko na ye to amona oyo ya bongusaki mpona ntina na bavi na biso, mais epesi nga autorisation te ke nazala na confiance ya moto wana oyo ngai nalandaka peut-être par rapport ya misala na ye nde esalaka ke ngai lelo ndeko na bino nakoma na kati ya ndako ya nzambe mpe nasambelaka nzambe. Nalandaki ye parce que nzambe nde atiaki quelque chose na nzela na ye mpo nganaki lokokutana na nzambe, parce que nzambe na likolo na lola akokokita te na se aya alobaki mwana ngai oyo na ye kozona loboko tokende aitilizaka toujours moto, toujours position moko, toujours eloko moko po ete likambo nyonso tu oyo ali kosala na vito na bomo ya mwana na ye ekokisama na ntango nango mpe na mokolo nango. Donc koloba na ngai ndenge koloba nini na ngai naloba nini ke moto moko te azalaka koloba ke naza dessus parce que moto kingandi oyo ngai natielaki motema tala makambo asali nga tala makambo asali lelo na kati ya mokili oyo tozo komona makambo ebele mpona koloba ke moto aza kaka moto, tondimela kaka bobele kolo Yesu Masiya, tolanda kaka bobele kolo Yesu Masiya, towumela kaka na nzela na nzambe parce que yango nde libiki mpe bomoi mpona biso. naye kopesa conseil na bandeko nyonso tu koloba mpe komotive ndeko nyonso to oyo azali lokola ngai oyo naza liboso na bino lelo na mokolo ya émission oyo na kati ya télévision ya Mama Asso TV. Émission na biso ebengai mokili makambo meke. Mokili eza na makambo meke,
vraiment eza na makambo makin botala kaka ndenge mokili yango eza ya kotourne toke na mikili ya poto baguerre ezali toye na mikili na biso ya afrika baguerre ezali bato kokufa koboma na pasi moye te makambo mpe ezokoleka ya malamu te esengeli mwana na nzambe nyonso mwana na nzambe nyonso te parce biso tolengani bana na nzambe parce tozali kelamu na nkolo moto moko akoki kozala contre parole oyo eza te parce que c'est écrit dans la Bible tokangamaka na nzambe moto nga nakoki kolanda moto nga nakoki kolinga mingi moto nga nakoki kosepelaka na ye aza kaka moto lokolanga lobi akodecevoir kanga lobi soki akobebisa me oyo akodecevoir biso na yo soki mokolo moko te na vie ezaka nzambe yango parla na ngina baba na nzambe tanki ndeko na biso tobatela église na nkolo totika kokende na bazizani totika kolanda oyo alobaki oyo abakisi oyo alakisi oyo azali na boye oyo kutu ndenge eza boye vérité oyo eza boye lobiko oyo eza boye apesaka nyonso c'est faux lobiko kopesa nyonso bomoi nyonso ekutaka epai na nkolo nasengi na bandeko na ngai bana na nzambe le peu de fois oyo toza nango oyo tondimela nzambe oyo tolandelaka nzambe oyo tokwelaka na nzambe foi na biso wana ya moke tobungisa ngo soki mokolo moko te parce que mama na ngai décevoir nga parce que papa na ngai décevoir nga parce que mobali na ngai atrahir nga parce que bana na ngai bazongisi boye parce que moninga oyo naliaka ye namelaka na ye tala makambo asali nga nakosambela lisusu te c'est faux tokebana eloko wana bible etalisi biso le salut est individuel moto na moto akozala juge na lolenge na ye nga mokolo nzambe akolobaki ajuge ngai na lolenge na ye ndenge oyo ayebeli akosalela biso pasi lisusu to moto ayebi eloko moko aza te akotuna te ke mama na Nicole mama na Kingandi tata na Kingandi nasani mpona mwana na non nzambe akojuge soki alingi kojuge akosala so akosala likambo na ye na lolenge na ye na ntango na ye parce que ye nde mokeli na nyonso ye nde mokonzi na biso na nyonso alors yo tata mama okolanda émission oyo soki ozwi vraiment occasion tomeka korefléchir mwana na nzambe mosali na nzambe oyo andimela nzambe na bomoi na ye comme seigneur et sauveur nalobi bien toza baparfait te moto aza parfait aza te biso tona mai na makila ezotambola na nzoto moto oyo andimela nzambe na bomoi na ye comme seigneur et sauveur oyo azali toujours kowumela na se na makolo na nzambe kotosa maloba na nzambe akweyisamaka na buzoba ntango mosusu mbala moko mekoleka tuta te okokwesa mbala moko ntango mosusu mpo toza kaka bato me nzambe akotelemisa yo mpe akoredresse yo soki owumeli na se makolo na ye ekoarrive lisusu ata mokolo moko te ntango okomi kozongela le même lisumu c'est parce que ekomi habitude mpo na yo c'est parce que aussi tozowumela na se na makolo na nzambe te parce que ndeko na ngai yo na nga so tozokowumela na vie ya prière tozokowumela na vie ya sanctification tozokowumela na vie ya kobanga nzambe tolingi kowumela na se vraiment na makolo na nzambe nzambe akoepargne biso na makambo mingi parce que nzambe vraiment asimbaka asungaka aedaka vraiment tombolaka apesaka makasi na baoyo batosaka ye mpe na bosolo je dis bien na bosolo lelo na mokolo ya lelo mokili eningani tokomi komona makambo ebele c'est parce que biso nyonso tu na ngai oyo nazoloba na bino lingomba moko tondimelaka nzambe na bosolo te tozosalela nzambe na bosolo te alors yo ndeko oyo tozokosolola na ngonga oyo na ntango nyonso kolanda nga oza na mwa kondima na yo wana mwa moke oyo toza nango oyo nzambe azosala grâce
tokoyaka na ye kobungisa yango te s'il vous plaît. Kodesidaka mokolo soki moko te kena kokende église te parce que pasteur asali boye, parce que évangéliste azongisi boye, parce que sœur wana talaka nga mabe, parce que tata wana lobaka na nga mabe. Kolanda te, olanda papa wana te, ondimelaka sœur wana te na bomoi na yo, olandaka Yesu Kristo mwana nzambe wakufela yo na nga. Oya na église pona koprepare élévation na yo, pona kobongisa bomoi na yo. Alors toumela toujours na sera makona nzambe, eleka na gauche eleka na droite, toumela na persévérance, to persévérer surtout dans la prière. Ce que l'on que je suis dégoûté, je suis comme ça parce que yaya tata mama et si ka mon soeur qui mes alliés zonga kana makona nzambe, zonga kana makona nzambe, nzamba ko pesa makasi ko telema pe ko continuer mosana ona solo ko bebisa ko ndimana yo te pona ekenda ki zonga ki ko bebisa ko ndimana yo te pona telaka motema na moto boy bona bwasuki singai mbatelaka eliki pe motema kana nzambe kaka na nzambe. Yo moto za dessus, yo moto okomi na ba biloko na motema ozo koka lisusu te, okoti pasi okoti souci parce que na komi na confusion. Non, ezesi ya nzambe te. Ndeko nanga na tongo oyo nazo solola na yo, ça dépend ya heure nini yo kokuta na émission oyo pe mokoni okuta nango. Prends courage encore, bondela encore nzambe, atalisa yo, atambwisa bomoi na yo, aguide yo, apesa yo courage. C'est vrai, toza na makila na mai, ezokotambola na nzoto, ba déception ezali, mais ekimelo na biso ezaka ke pai na nzambe. Et si comme on soit kokimete, na quoi qu'on se confier na maman asso, naza na confusion, nazo ebate, mokilo de Rostambola, l'église est comme wapi, batanzamba comme wapi, maman. Tango ezama be. Au lieu au côté la distraction, on se poser la question. Bonde l'ensemble. Atalisa yo, likambo leki na gauche, nzambe nga na kozala côté ni. Tianga na droite, uvike na ume na sema kolona yo. Papa kebisa ngai na likambo ekomeli ndeko songolo, ekomela ngai pete lobi, pona okisa osoni te, po kondima nanga ekoya te. Pe ndeko akute na likambo oyo papa, vraiment les kana kokanisa ye, opese makasi a telema a popola mabele a continuer kolanda nzela na yo. Pe loko mususu na nikoloba. À chaque fois tozali wana biso bikela mona nzambe, diable m'a fait ça, diable a côté lingai, diable azong selingai boy. Na lobaki on e bandeli bien émission nanga. Moto azaka ka moto. Moto azaka ka moto. Diable azali na ye. Mais pourquoi faut toujours toper cette importance na diable? Pourquoi toujours faut notre tout que la diable? Et conscience na biso pe aussi. Et donc au tali sa biso soki mokolo moko te ke oyo nazo sala eza mabe parce que toza toujours na makomi Bible ezali wana etali si biso nyonso tout. Comment toko fuir diable? Comment toko kima mabe? Ezani loko mususu te zaka dans la prière. Pe kotanga toujours maloba na nzambe parce que maloba na nzambe ndi yango zo na nzela. Yango zo tambusa biso, yango zo biso malamu, yango zo sala ke diable akima mosika na biso. Et beaucoup plus que dans la prière. Kotambusa bo moneso na vie ya sainteté. C'est très important. Yonde konanga ngana yo to tondisa mina ba posa ya nzoto. To tondisa mina posa ya mokili. To tondisa mina posa ya bozui. To tondisa mina posa ya boy na boy. Diable aza pona osala nini? Ako profiter kaka na ba posa oyo wana yo ozana ngona kati. Yango wana soki ozana mabondeli te akoya kokota na ba posa wana. Baposa ya nzoto set ekoko ya mokili za na makambo na nzoto tambula parce que tozo vivre na mokili oyo besenge na biso toujours osengaka nzambe asunga biso atindaka molimo santone aya kokambaka biso po biso moko tokokoka te tokokoyisa maka
toujours. Exemple dans la Bible, parce que si on se référera toujours, biso bana Nzambe. Yesu oyo azali mwana Nzambe akitaki na chaque fois ki pona ngai na oyo tozwa bomoi na siko azalaka na moment oyo azalaka na prière il y a 40 jours 40 nuits il y a prière tango prière na esilaki ya jeûne prière ayokaki nzala comme moto nyonso poza na nzoto ya mai pe ya makila na kokita nde azali na posa ya kolia posa ya komela. Le diable qui est malin asalaki nini aki koprofite kaka na baposa oyo ezalaki na kati ya mokonzi na biso ke soki na pesi yo soki na pesi yo soki na pesi yo boye sikoyo mokonzi na oyo ya biso oyo tozali kolanda soki azalaki na bonzambe kati na ye te azalaki na kobanga nzambe kati na ye te mpe awumelaki na vie de prière te akokaki kosede na biloko wana nyonso te. Yango Bible etalisa biso tozoporte image ya Christ na mbundu na biso na bafront na biso biso soto tozobaki tobengami bana na Nzambe biso tozobaki tobengami besai na Nzambe tozokoporte toujours image ya Christ na front na biso na bambundu na biso esengeli na biso mpe tolanda etamboli ya mokonzi na biso Yesu Kristo aboyaka makambo ya le diable akwesamaka na bipesa wana te malgré azalaki na nzala malgré azalaki na posa ya komela mai atayelaki atango na Nzambe esengeli so tosala lolenge moko azalaki mpe na nzoto lokola biso makila na mai otambola lokola biso mais asengaki toujours Nzambe na likolo apesa ye makasi. Donc lolenge moko biso nyonso tokoli kosala tosengaka Nzambe apesa biso makasi toumela vraiment na masenginya te tobimaka toujours bavictorie parce qu'à chaque fois victorieuse à chaque fois tozali kokutana na makambo parce que la vie eza vraiment combat à chaque fois que na makambo Nzambe ayaka toujours kosunga ko épargner biso parce que toza na kata mokili oyo etondisami na mabe mingi biso moko tokokoka. Alors ndeko na ngai oyo kolandanga pe oyo kolandanga oyo occasion vraiment na motiver ndeko moko na tongo na lelo pas question ya kolobaki naza na confusion na komi confuse parce que l'église m'a fait ça, parce que une personne a fait ça, parce que boye na boye. Non, zonga na sena makona Nzambe, senga pe bolimbi c'est pas Nzambe na liloba o lolobi ki okomi na confusion. Nzamba pesa o makasi o me na sena makona ye. Kolanda moto te, le salut est individuel. Moto a ko décevoir yo parce que azaka ka moto. O ya ko décevoir yo soki mokolo moko te ko bomba yo na malamu ezaka Nzambe. Tika ete kimia na mokonzi eumela kati na biso. C'était juste ça na ngana motivé ndeko moko na tongo ya lelo. Merci à tout le monde. Ezalaki bongo ndeko abino mama Asso TV. Merci pour partager émission oyo koza malamu pona édifier ndeko moko. Maman So, on l'a ngao. Maman So, allez mbakate na ba migrant na ye atana hiver atama nini allez mbakate takana ba migrant tikinu suka alemba kate mama soe kokuma bila yo posamu. Je le sais bien, Seigneur, que vous êtes le cœur qui fait battre mon cœur d'un si doux battement, que vous êtes la peine qui chante dans mes veines, que vous êtes la joie qui pleure au fond de moi. Mais n'êtes-vous aussi ce désir qui me brise, d'être oiseau dans la brise ou cerise qui luit, d'être ce qui jaillit de la terre en la source, de la biche en sa course, de l'enfant dans son cri. N'êtes-vous cet appel qui creuse un puits de ciel,
où mes colombes noires longuement viennent boire.